Oya na église na mabaki oya basi na mabe. Oyo esprit de mort. Oyo. Qui passe? Biloko. Oya kana ngote na misu nanga. Ya esprit de mort. Biloko. Ya ba kanga bino bututi. Mbala ozo ko eloko te. Aya ka foko. Po be biloko oyo. Oh! Pesa ngelo kase, pesa ilo kase, pesa mba mo lo kase na. My God. Wala ba komba makasi Oh! Parce que oyate, église vous allez, c'est ça. Église à ta propos. À propos bolingo na biso. Bolingo ça inde kwa pesenga na kenelo sambote. Oyebi ozombi jwa mingi boni boyeko ngai na kenelo sambote na kofanda ya bolingo na kofanda otala ngai omona ngai olemba ngai omona ngai na ba position nyonso oyebi ngai mobimba ndenge eloko ndesa nto ngai obungi ngai matel tous mon qui boni boyeko ka sikala ko banga benga ko maître ko sikosi makana ko sibato zo sala ngai domination boni boy maman ozuka nini ozuka malili ozo to passe allez attends mon voilà tout sur ma paracétamol. Nazaka na 200 francs. Est-ce que 200 francs sont bien maman ici? Ah? Nazaka na 200 francs. Allez vous qui c'est 200 francs vraiment. On t'attend na ba poche no bien tant c'est gros attends moi 500 francs tout sur ma kiss. Nazaka na 200 na qui na pharmacie à point. Na mi wana solo na bango balugela ngata kiss ya malaria pour la maman. Ça va. Maman nazoya. Vous ça nini? Frère de la prophète. David. Ezakani on a eu ça. Parce que l'église a comment l'église a été. Et on a pas pasteur, on a pasteur, on a église. Au tika on a comme l'église yomoko. Mais même pas l'église mon église on ça melaka. Nicolette. Tant on nzamba bengaka Moïse, bengaka moi sina. Kala obi ancien bisayo. Au moins dimanche parce que ozo ya minene, ils appellent dimanche masomba sana. Mais toke. On est tokende. Oh Lukamai. Maman? Bonsoir. La fond là. On est là. Avec na posa mai makasi banana ndeko luka. Ah, Tu wapi maman? Na uti côté ya mama oyebi mama Marie. Oya bilanga wana. Nakendeka abukela tanga mwa matembele me. Nzoto nangeza bien te. Nazoka malate. Ayebisinga la zela me lokola nazoka bien te ndo moninga na zongi. Na zongi na la moni oso lukama ya. Mafalo bana ka falo zela ta jona anetanga koya. Konga kele kotala yesi koyo ke nzoto za bien te. Nazoka kanzoto malili. Makolo pasi, Congo pasi. Maman falo banda kaka, falo banda maman, Tout ça va bien te ba force raté. Nous autres ça bozo pesa biso pasi. Tout ça mbongo te maman, Na ozaki si wapi. Sambe. Ani pe banda bima ka bipeke maman santé za bien te nga zo mona te. Ne poni ba pasi boy vraiment papa. On se battait tous en bon wapi poto suna mama. Ça me sola zakata la mise au monde na sunga mama ngai. Problème. Ni. Oui bibi maman tout est bientôt bimoké na vraiment. On s'en là. Mama tina okenda yo zaki awa. Nazoka bien te. Na ndo tala bato na boutique au tout soleil na bango jour wana. Balaka biso to zo moi quelque chose pas na bango. Bango ne na wuti ko tala. Pisio. Ba pesinga te ba bisinga na leka na 12 heures. Mama ni. Maman bien te. Mama ni lisusu. Allez simba maman. Mama ni.
Ozokani. Ozoka malili. Malili. Ozoto passe. Allez, on va te sur ma paracétamol. Nazaka na 200 francs. Est-ce que 200 francs sont bien maman ici? Hein? Nazaka na 200 francs. Allez, vous qui c'est 200 francs vraiment. On t'attend dans ma poche, non bien tant que vous êtes moi 500 francs tout sur ma kiss. Nazaka na 200 na qui non la pharmacie à coin. Na mi non solo na bango lu ngata ki c'est malaria pour la maman. Ça va. Maman nazoya. Hein? Ça va? Ça va? Otiende. Yani. Oui, le photo du match. Loriata yo moko. Le vendredi moko toma yambaka. Ni la team. Mais lui na ko raté lipambo lita. To yoka na boyete. OK. Ngai na longoli makolo na nga place na yoti na yeti a ko luka yo. Toi tu veux me rencontrer des sottises yo. Na bien ngali nga ba jote. Oui bien na silika non malamoko. Makamliza. Yo tu n'as pas le droit de parler comme je parle. OK. OK l'église té toujours que nga na place OK. OK. Eh Lori. Na raté lipambo na raté lipambo lita. Na lobi na lobi téléphone wana. Ozali bomma, le retour téléphone wana. Na za mwana na yo. Sina zo lobila yo. Alors, l'église, quelle église que c'est là? Le retour téléphone là. Ici. Le retour est en haut, le retour est en haut. Le quota est dans le but, le quota. Amba suka na yo. Telema yo mogonga simba yo. Ali boma. Telema. Agora. Ndenge ni sano kinga ina toka ndelo sambo na toka ndelo prier. Na toka ndelo kids ya watu zana na kids na poko hawa. Bazoni ngato soko organize nani croisade. Au sala croisade. Fraki na sala poto ba ndenge nini ya kosala makambo yango nyoso wana papa deja ibisa kingai zala autant. Botuma zala autant po oyeba koyamba wako koyeba koyamba batu bakoya kiliki. Sano. Botuma. Le loso église aux alaté. Hein? Parce que oyate, église aux alaté, c'est ça. Église à ta propos. À propos bolingo na biso. Bolingo ça inde kwa pesenga na kenelo sambo te. Oyebi ozombi jwa mingi boni boyeko. Ngai na kenelo sambo te na kofanda ya bolingo na kofanda otala ngai omona ngai olemba ngai omona ngai na ba position nyonso. Oyebi ngai mobimba ndenge eloko ndie santo ngai obungi ngai. Matel tous mon qui. Boni boyeko ka sikala ko banga benga ko maître. Ko sikosima kana ko isibeto zo sala ngai domination boni boy. Ah nyonso ici réputation beba. Beba na ngai beba na ngai beba na ngai kaka ko beba. Boni boy. Ngai na kenelo sambo te na kofanda ya bolingo awa eloko ni ngai na ko jwawa. Na nzambe na bolingo eloko ni ngai na ko préférer. La Bible nous dit mais nous vivons. Yo zo nga mobali na yo te mikuwa na yo cher na zo linga ete. O impesa mo na église. Ko église ba hotel non. Papa zo tira biso zo la kisa ndenge nini mwache ko kozana mobali ndenge nini ko linga Yesu. Papa zo la kisa biso ndenge nini motako yamba Yesu ko mipesa corps âme plus esprit. Boni boyoko. Tala église na bino ba te araki. Oh faut que des potes nini to mona yi papa yaki awa. Est-ce que aurait papa te mamba aucun des potes? Na jana tamingi tenga makambo zolo banga etalinga te soki tokoboya na biso toboya na biso ngai na zo respecter makambo ya pamibe kwa papa nzambe papa lo baki na ngabi na kuna na lola mabale ezali na kojwa mobali aza costaud oza mettre 80 na kojwa eloko ningai na zo kufela suki kaka nde zo bomisa ngai awa boni boyeko suki kaka nde ngai na zo kufela menga pepe meno mteka nganga daza fresh yo zo tala ngai ndenge ni bona zo ba monoko zo mona ngai na ndenge ni ton soleil déjà kolo Yesu na sengi na yo simba motema mwana mobali oyo ozomona tango lobaki boyo na mokanda nani SNS na mataki na ngomba na kai ko sambela mais tala satana oyo nyoka bana yaki na jardin de ko meka bana yo eza nyoka oyo ti o eza nyoka ti tata nazoke azo tazizi mingana ba partie intime tata njambe ozomona makambo ngena tokuta na mboko oyo tata asimingana ba partie intime seigneur liboma mama no
Ngana obimba fana kutana prophète. Osa nini? Fana kutana prophète. David. Ezaka nini on a eu ça là? Parce que église ana comme on a église ana te. Et on sona ke pas pasteur, na mon pasteur, na ke église. Otika nga ko ndaka mon église yo moko. Mais manga pe église mon église opo sambelaka. Nicolas. Tant nzamba bengaka Moïse, bengaka mwasi na ye. Même si tu combien de bengi banga bengi mwasi na ba. Benga basi na ba. David, il y a comment les cas? Yoka, kusum si ana baba. Il y a comment les cas makana osum c'est trop c'est trop. Et comment les cas? Trop. Tala, au moins quand tu as regardé dans mon snambal. Nyonso o ezare pa na ya mabe o. Tu te partages nyonso sont balé. C'est que nyonso faut te partager. Yoko bombe na makamute. Est-ce que na bombeli yo? Oui. Na quelle église? Na quel mon pasteur? Na ebi pe so sambela raté. Na ebi ngote. Nicolas, nga mutu na na appel nzambe yote. Na koya na ko memo église mukolo nzamba ko lobana ngake asiko yoka. Siko yo bokende église. Loko na nzamba révéler ngate o va na. Oh, c'est nga pe la appel nzambe. A révéler pe yo po langa. Oui. David okosa. Na okosa. Tovanda. Tovanda okete. Nicolas, na bien. On a sambela penda po na yo, o sala initiative. On va nga mi valise dans la C. Quand on va se libana bon, c'est tovanda so mbali. Tokete. To va na o lelo me yeba. C'est que ton roti ba to bana yo. Yoka. To va na o lelo me yeba ke église ngam na okende. Pia ya Moïse ba ki lepre. Yoka bosto mi ko le be famille. Bible lo biboye. Nzambe. Na bonde la ko no mabe ko. Bonde la. Shalom papa. Bobu so ba boye ko. Asie. Shalom. Tala obi ancien bisayo. Au moins dimanche parce que ozo ya minene, ils appellent dimanche masomba sana. Mais tokende. O tokende? Papa. Oh, il loko za o. Te. Ancien ko kama tala. Yoka. Keba oyo za o za. Papa oza mosali na nzambe. Siko. Tango za moto yo nzambe ya poni. Omoto mayemba ka nzambe ya poni yo. Osalela ye. Papa, batu baza kuteye. Pe yo moko za motei. Miloko ya boyi. Sura sa nani na église. Yo nani na église kuna susine za ngwana na meme na église. Boni boko. Yo kutu mwana na yo bota libana na ba yo na église olingi. Olingo yo na église te tokei. Papa, yo ngana yo kubema yo. Mais iloko na kuluba po kuyeba kama kambu ya kupandela kana neloko ya boyi. Ozo loko masumuti. Ngamba. Oh ngana zwaka na transmettre ka ebo santo. Iloko ezate. Komi tu sama te toki. Est-ce ba fiena ba koya lelo. Bakoya bango nyonso me loko wana kilimisa otala ngakeba na zo bano mama na osambela pono mabe ko komela ngana za si l'église wana molimo kwa ngai prophète osikola ngana opakola mafuta keba na yebi meko yo papa faut ko yeba ko kende lola loko so na ngia lolo ko matate zana yango moni mama zoboye pa na yo na ndeka mabe moni mama zoboye o solusi utala c'est déjà yo moni na zoboye ya kende église pona ba biloko c'est déjà yo tie miss c'est prophète o tie miss OK bino boza ba blo musu bo kangi bolinga ba ko tata ba makare na bino donc ye aza ko maya journée ba katireka pa mutu moko toke mosali nzambe donc ye papa to ko yaka na ye moi eza makasi na ko yo lokelo mabe pamba. Zilanga Jaga Zilanga nata camarade ngawa Naomi la te Naomi peso tinga za bien ça nata camarade Nazuzela usamba Bonjour. Bonjour madame. Bonjour papa. Vous comme tout? Nazozela ndeko nanga azotala mutu awa. OK. Papa likambo. Est-ce que la moni t'a mis devant parcelle nanga? Nazozela ndeko nanga yi papa. OK. Au vent de madame. Papa mitune belé boy pona nini? Bonjour. Bonjour. Alain? Oui.
Mon frère. Problème, non? Oui. Ok. Moi, je suis là pour la vendre. Toi, la bimine, apparemment, c'est comme si on a mis quoi aborder. Où tu es? Azaya, nanga, touti pour le Cambon. Le Cambon, ça veut dire quoi? À mon araté, tu sais, il sungi na Nzela. Ok. D'accord. Toi, Kinde? Non, premier été. Est-ce que Robenga là? Non, Robenga. Essaye vraiment de m'appeler. Maman, qui est madame, comment on a? Comment Maïlo? Maïlo. Ok. D'accord. Merci. Mon frère Benganga? Robenga. C'est vraiment important, Benganga. Merci. Appelle-moi. Appelle-moi un chopat. Aveugle. Oh, bonjour. Ça va? Oui, Nini. D'ailleurs, réunion. T'es réunion, t'es. Les hommes collent rendez-vous. Le vendredi. Nous collons des yambakabatu. Eh. Ah. Bon, il y a un modèle. Ah, papa, est-ce que nous allons diriger bien comment? T'es na tout, na ndeka mbeti. Ah, papa. T'es? T'es ngana ndekwa Déborah. Ndekwa Déborah? Oui, Déborah. Moussamba. Déborah Sentiment. Déborah Sentiment? Ah, papa, on va trop côté que l'anzela na kota. Même pas, c'est quoi que c'est bien. Eh. Nous avons une image là-bas. Soit bien vous le tenez. Votre na. Eh, daddy Nzambi. Soit bien vous. Ah, naïe. Au terme de quoi garde comme des gens qui ont besoin de payer, ils ont empêché pour. Pour nous lier bango le maman naïe. Mais kasi naïe dans cette précise. Hein? Kasi bonga la kangi yo. Mais qui s'engage? Yo oye. Mais kutinga. Il est quelqu'un qui pour le monde écouter. Olingini. Sur la ligne. Yondo zo yambanga lelo, batiendo yondo yambanga lelo awa. Mais oye peut-être nga na za moto yo mosala na nzamba pakulanga e pakwa ya futa nga. Na ibanga kasikoyo. Na ibanga sikoyo. Na ibanga kasikoyo. Eh. Si. Mais uzalaka fier. Ya solo wana. Ndeza ndenge na ngai. Nga na mona ko lokola ndeko ya Rachel Gongo. Te nga na zande kwa Rachel Gongo beze. Oh ya boti mwana kombo na ye Emmanuel fille. Te. Mshudo za ba resemblance bilonge kokani. Ngai na zande kwa papa Joli Kamanda. Ah, Joli Kamanda. Na bebe singo kaba shobi. Kaba shobi. Ngai na zande kuna bangote. Tola famille mokoti. Famille moko? Famille moko. Bon, ngai eloko na kuluba na yo. Dadi apesi ngai pakwa. Po ba serre monsieur bazana kati ba serre po mukula rendez-vous. Ba yo kati na lubi. Loba. Umuntu kuja kabongo. Usa mame. Naza mama te naza jeune fille. Ah, usa jeune fille. Naza jeune fille. Netonga. Naza jeune fille netonga. Jeune fille netonga. Naza jeune fille netonga. Ozoma naza bien. Naza uja. Ba serre mususu we. Ya solo. Mais obe ya kono muna alete loko ya awa. Ngai na nanga bien. Mais yo ya ka simple. Mo Kristo azali mwinda ngai. Mwinde. Ngai naza mo Kristo azali mwinda. Mo Kristo azali mwinda. Bongo pembe. Pembe za ya kobota mangana tia kati. Naza métis. Uza métis. Na métis. Papa na za métis. Ngala za métis. Otala mabongo na ngai. Na bakola te. Uza métis go? Na métis. C'est bon boko. Yo bana kiso ba parti ba suki si bikote biambe suki do matisa. Na ndenga mabete. Uza métis. Oto twanga ipeta yo moto to considérer to ndenge nini. Te papa mta. Siko olingi nini? Ko zo ya mabe olingi nini? Batu ba yoka te. Ngana za restaurant webite. Na yebi. Mais loko bito ko yaka l'église. Na tela ko na miswe. Bongo ta ngana makoyo ngo ta ngana makoyo. Ngana bana te. No bana te siko yanga nini? Ngai na za membre famille na yote. Te na lingi omoni lokola uzana famille ya métis ngasi kona yana koma chocolat pana yo koma so cela veut dire mbola ngai penda bien pour na comprendre sara mo sina ngati ngolonga ina ngai po papa pe tanga omona po ayibanda yebanga albaka papa berzi comment c'est combat wana za lisolo sola ki entre vous bene na bota te otia ki déjà pointa ki déjà ngai po ndingo lataka te biema na yo biema yo sepe na biema bongo bizale na ngai yo bibizale na ngai yo choki to fana ndo kumona ko bomba yote tenga kuna ninga ndingone ngai na kotela poison poison ngai na kotia na moto mabe kona ndenge na sambela ka wate ona lati koit o mote kala lati koit na modi mote meza ya meme mobutu kasi tina na moto koit
ezala mbala ya shuka ozoyoka ezala mbala na shuka poko ninga te olonga na esiko oyo batia oyo na kongala yo moni ngala za moto douce dadi ngala douce te Je sais pas comment je peux t'expliquer. Mais c'est un peu difficile. Hier, j'étais vers Kalamou et que dans sa voiture. J'ai vu une fille à Télémaki. Elle est tellement jolie. Mon frère, malheureusement, elle est aveugle. Oh. Attends. Non, c'est pas vrai. Moi, aveugle. J'étais tellement surpris que vraiment moi ce qui est aveugle. À qui est mon télémi? T'en as bordé, on pousse na. Na mon garçon moi hier, Simbi a essayé qu'elle est aveugle. Ah, mon frère, nana, elle est kelinga. Attends. Et ben dis non nini. Je savais pas mon télémi, a télémi na poussa na pese mbote. Na mon ka a roninga na ninga. Je te na mon me déconner moi mbala ye à apprendre nga que nous aveugle. D'accord, ouais, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je suis tellement mouré de la fille à question. Non, c'est pas possible. Non, mon ami. Non, mon ami. Non, mon, tu sais, c'est plus fort que moi. Si on a raisonné, oui, nous t'aimons lingui, mais aveugle. Et puis aveugle. Mais attends, je ne suis pas d'accord de ça. Non, la statue n'a pas linga robala aveugle. Non, faut admettre le roi n'a pas si belé bateau n'a qui ça. Hein, mon frère? Mais mon ami aveugle pas mérité bolingoté. Ah, ça mérité bolingoté, mais pas. Attends, d'abord, ce qui n'est pas aux yeux de ça là. Mais en tout cas, franchement, je. Donc, Asa dépendante, en fait. Donc, non, je l'aime. Tu l'aimes? La limite, c'est la maman et la banane. Asa l'aveugle même. Ce qu'on a aveugle, ils ont surpassé mon tout. Mon cher ami, s'il te plaît. Nabi qui est supérieur, mais tel qu'on est en train de parler là, entre les hommes. Tu ne peux pas faire ça. La statue n'a aucun linga aveugle, ça n'existe. Ça ne peut pas se faire. Non, c'est pas possible, papa. Ok. Comme Nasuka. Comme Nasuka, la linga n'a pas moi semblant, mais je comprends que la linga la fille à question. Mais malheureusement, tout ça là quand il change en numéro, on a pu de connaître Bobo Benganga. S'il y a un problème, Bobo Benganga. Bon, prochaine étape les années. Tu penses faire quoi? Bon, je sais pas d'abord, mon ami. Tu sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas ça. Hein. Je suis désolé, mon cher, mais tu es tout ce aveugle. Non, c'est pas vrai. Non, en tout cas, on est évité. Mais je te soutiens. Non, mon ami, laisse-moi te dire une chose. L'amour est tellement compliqué. Je ne comprends pas comment on a la fille à question. Mais avec les nécessaires d'amour qu'on l'aime, même t'aimes lingi. Kanisa, Kanisa pour nous. En tout cas. Toza na sujet kaka moko piscine ya Bizibana boyebi mokonzi ya basoda oyo Elisa lobi na ye kende koboka mambala sambo mpona na journée posa nini obikana amen boteyi dadi atali dadi amoni ke seka bamema biso na mai na mai ya nzi na mai ya kalamu mai ya makwenge mai ya mangengenge risque ya liye msuye mo pe dada chola papa oyo kutu asi achola deja na mai ya mbula dadi abangi ya wabi faible te eleka makasi yo kanango yango mo dadi alobi ye na kantine awa pona sala nini asukola biso kantine ezali wa dadi
Alléluia. Ya mwana na nga senga prière. Papa, nano ba sokoli ba kosuleta kuna. Ah, wa so bono fona ba direct za ba za tentation. Maman, ozo kamba biso na prière nde molimo lobi nanga. Moi prière moko ya mokuse po tokota muta sa constater ko bom sa makanicité to bondela. Votre attention s'il vous plaît. Kolo. Yawe. Na yako tika pepe na sema boko na yo. Pepe na Israel. Kolo. Ah, ça y est, nous sommes chocolat. Amen. Nazui biso tia ba sumare. Tia ba mare. Tia équipe mobimbo non, je sais la Napoli ya matati tia bango. Kolo Yesu. Otia na libumu ya mbisi. Yo na sala ka infora ki mobali ya bimaka. Ojo aka Daniel tia ka na libula bakosi. Daniel fofila tia bimaka. Aza ka molongi te. Kolo Yesu. Biso yo tozawa to ina sia maboko na yo na bundinga imoko na sia maboko na yo. Tala kaka vina ngai ko tala yo pambola ka moto na moto sero ndenge ozo pambola ko pambola nga ko pambola nga atala ka yo mo ne mama puya ko Mozo matanga na senti ki distraction za ki makasi. Oh daddy. L'homme de Galilée, l'homme de Galilée. Daddy. Amazana kimia. Merci. Daddy. Ça va caler sur autobus c'est au candidat mais baké ezibila. Daddy, kuta mabete. Est-ce que vous ngé kitanga yi? Daddy molimo kitayo te daddy. Je suis désolé de ne pas te tomber daddy. Vous avez 5 jours, je n'ai pas soukola, vous ça calme. My God, Yandarabo Jésus-Christ. Mandarama. Assis-toi, papa. Mais belle le est à la bouche. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu a dit ici. Alléluia. Maman, la baie Babylone boy, ya boy. Yo yena boy ko feza ka boy. Ko ya église na ngate lo ko tata mo ka to kati na ko ya église boye. Nzamba dans la fosse. Zana bongisa yo. Comment tu bongisa yo? Yengeza ka deja bona kotindika ndenge nini? Des hommes bien Nzambi. Merci. Bon, merci Lelo, tout ça Lelo comme très capital. Na bisa kibino na osati ba na Nzambe na kamba l'église, blocage ya makasi. Amen daddy. Bo pa momate. Et na la na butu Nzambe zo balanga na sala no prière mama sokola. Et Lelo Nzambe na lali na butu na oza vision. Na kena bino mama nji na sokola moko na nji. Na zungi na kati ya vision Nzambe bisinga stop bitumeza makasi dadi. Abi na ngazwa cantine. Sokola bala nanga. Baza la paix. Pepe toko bunda na njoto. Moli moisa na. Ah ça m'a beaucoup de toko nager na maïté toko. Na solo mama passer butu mbimba na lalite na lalite. Olalite na mama toujours so. Na moni ndenge no kosala ba prière oyo. Il faut délivrance à makasi. Amen. L'homme de Galilée. Mais bateau na kosala la ba prière à sokola. So uzana ba moment ba période koyati. Papa période de la gani. Période de la gani. Maman, tu as mona badini na yo maman. Et tu vas mukela benga na église, on peut église makasi. Na na butu na monyo na soutane ya pembe. Dadi azaba guna ngazalaka. Bon, merci beaucoup. Je pense que Lelo Ezaki joue à des branches Nabino. Pour ça, il a battu prière pour battre des délivrances. Tu musique na tout ça prière. Yaka ya maman nana et fille, elle a pas problème. Tu fais na maman trop na bureau tu prier. En tout cas, na za ko lemba makasi. Amen. Bon bon pour na maman nana et fille. Oui, tu sambeli pour na maman nana et fille, na sambeli pour na maman nana benga mingi. Ouais, na sambeli makasi pour na ye. Na Meshach. Oui, na si juif ba si genre en plus si papa Meshach a écoute écoute très bien. Après si dim, il y a qui m'a beaucoup là mais na mon hôtel na bio. Tangu Meshach atini mbongo.
po azali na Bruxelles yenda za mukonzi na Bruxelles wana tango atindi mbongo nyonso ayebisinga ponga na carte de traité kato Meshak Matuba kasi Meshak Matuba ye wana te maman nana ayebisinga na kindi écoute-moi tokata na mama Meshak ok parce que mbongo Meshak tozuite mbongo o biso tozu ya dim ya maman nana fille donc cérémonie nyonso tout mutu nyonso avandi aza na droit ya kotia maman wana na prière parce que tozu mbongo na ye bon tout le monde lobby yaka na enveloppe na yo ya $100 pour la service à délivrance bato na prière lobby il a une enveloppe ya $100 pour la prière donc c'est sa prière ça $100 chiffre 10 donc $100 kokitsate parce que moli moso so etomboli moto matisi moto et c'est nga fond moto akoma na ba moi je sors quand je parle je sens quelque chose quand je amen dans la vidéo bozo boyebi jambete hein Daddy. Non, son temps bandu koloba au senti que nzamba za azali daddy. Mama faut prier makasi na lena butu na mona yo mutu mo asemi mbeli na tuni nza mbeli on eza nini. Ba ebisinga kiba au kufa na mbeli mbanda. C'est Dieu qui m'a dit. Faites attention. Et puis ba sou que za ba parents c'est la sirène. Keva, viens. Changer couleur. Touche-moi. Touche-moi très fort. Touche-moi très fort. Et doit faire 2 minutes, pas 5 minutes s'il vous plaît. Distanciation malade. L'enfant de Saïda. Il y a pas de